na pesi ba résidence sur mbote pa boyingeli na zana vacances na Islande na ye muke pour na répondre niangala kato puko ya Elisère la nanga na boke bine na ko bisayo Elisère tangu yoza ko loba Elisère omoni ngai nazali quinois de naissance na potami na kata kin motolo langa bakunda na kin Elisère omoni ngai na vanda kata poto mopimba oyo même na kin Elisère na muto nga na yebani nazali muto na yebani awa na poto d'abord nazala ba misa na ngala d'abord oto tanga ba classe moko nazala ba misa na ngala tozala ba na quartier moko ba quartier nga na vanda nazala ba misa na ngai oyo tozala ba na armée ba masuwa na ngai ba yebi ngai Elisère yonde Elisère tozala droit to ba nationalité na yo po yo outi na ba village outi oye na kin oyaki lokola bana wewa bayaki na ba moto wana oyo bayeko comme ça kini salité yango ndingi yoyaki Elisère omoni nga na liawa presque ba musicien be na Congo dans l'époque de Mobutu bayebi Chéri le commando nazali Chéri le commando na yebani pona bitumbate na yebani pona combattre Chéri le commando azali muto ayebani na tango deuxième république et que commando breveté et que instructeur et que muto on a na service de renseignement et pas à Bolozi pe na sala na sarma omoni ba biloko na tangeli wana yoko tozali na village oyebi même ni sarma oyebi même ni GD pa général Bolozi oyebi yango te kosaka na batu oyo kosaka na bango te Elisère ozorango moi je suis de Bazaïr soko yebi histoire ya ngala zali descendant ya Simon Kimbangu na kata Bazaïr elo na ngila bisayo nazali descendant ya Simon Kimbangu na kata Bazaïr je suis de Bazaïr je suis fier na nationalité na fier na tribu na ngai na région na ngai na fier mais nazali tribalisme te bata Bazaïr baza tribalisme te pona kende kofinga batu na dandaka bandeko na bata Bazaïr ezali façon na ngai oyo nga na kola te nga na kola na éducation ya tribalisme te Elisère eloko na ko bisayo yo oyebi nga na kine te nga pe na yebi yo te to kanga mundu ko pozali yo kuta na village to yebi te soki ozali zambien ou soki ozali zambien ou ozali tanzanien to yebi yango te parce que omoni ngala eloba manga na Tanzanie eloba manga na Zambie do yo pa yo Elisère obima to yebi yango to yo mano Elisère no ozali wana soki occupation rwandais sili to bengani ba rwandais ozali muto photo identifier nationalité na yo ndeki to bengana ba rwandais yo photo ye ba yo to ke na village natal na yo poto ye ba yo Elisère soki ozali congolais po ngane na liawa nazali vrai congolais ya 100% ko saka na ngai te ndenge ozali wana ozali na toro ozali mbakasa ko ya na poto yo na poto ezali mbongo ya Moïse Katumbi ngala za mwana musala Moïse Katumbi te nazali mwana musala Félix Tshisekedi te nazali mwana musala ya syndicat d'Okolo te ngala za ko bundela mabele ya Congo ezali occupé par les Rwandais touti ozali collabo ndenge ozali wana ozako mona ba Rwandais belé oyo ezali l'occupation rwandais na kata Kisasa il fallait dénoncer ba Rwandais wana mais yo zako dénoncer sikoyo ba collabo oyo ya ba Congolais bon ba Rwandais baza na tête à pays Hippolyte Kanambo ki ba boto ba jardinier Olive faut yo siko dénoncer yet pays est occupé par les Rwandais touti pays est na occupation quand les autres pays est infiltré banane Hippolyte Kanamba azali oyo te aza ko bomba peuple congolais zota na yo ya soki yo zali mutu
ya kobundela mboka zwa temps oyo ya kobundela mboka ndenge mobulu eza na Kasai central na bina yo kanga munoko na yo sima mikolo na répondre pour na vacances ozali mbakasa ozali toro soki Moïse Katumbi ndengo koma na poto te mbongo yo ngina na poto ezali mbongo na Moïse Katumbi azali Zambie chief pe azali mutu ayibi mbongo ya makila ya Congo ayibi mbongo ya Congo koya kosaka na bato te fo o respecter bato bafuti tike baya na poto bato bandeko na babekisi bango na poto fo respecter bango yo ye na mbongo ya makila ya Congo yeki na poto mbala suke lisere tala nyingala kato ya kuto bimila wapi toro moko bombaka sa moko nyongololo yo na Congo na yebi yo na Congo lisere na yebi yo tufi moko pamba na yebi na Congo yo ta soba moko boye mbaka sa moko nyongololo moko boye na yebi na Congo yo bundele Congo kolabo moko boye na teki pe ba photo wana ya surtout bino bata Finlande bino bata Scandinavie bino bata France mbala suka ko ya melisere na poto akochaba ko na poto soute parce que azali kolabo o azako soutenir occupation rwandais tuti bozoko ngala bokebi bola ngala bokebi mbala suka Élysée kosaka na ngai te yobi na Congo te Élysée tant na tango l'époque ya Mobutu Élysée na ozo domestique mais Moïse Katumbi oyo kolobela ye wana vendre les poissons salés Thomson na kozoye mona musala elo na émission claire ngala koza na complexité o bazali complexité na Moïse Katumbi o ezako pe o ba 5 euros saka na bango ngabila mana lataka ba vacances na za kosala minene kokiti ba Islande eza Moïse Katumbi pesa ngambo te na za kosala ba 30 pays ya touriste na mbongo na ngai propre saka na bato yo baza kolie ba mbongo ya corruption ya occupation ba collabore saka na bato mbunda yo saka na ngati na poto le loter ça fait 30 ans avant na poto na poto jeune na bino bato yo boye na poto na 2000 oyo botika buzoba na bino ya kolanda Moïse Katumbi ingeta